Coucou, Balandala Sala Roche, le Libino vient de bœuf au monnaie. Oui, il m'a dit en Gombe, la française bien qu'on vient de bœuf. Donc, pendant tout banana, nous coupons dans le Xango. Donc, il y a moyen, pendant on a besoin de matungulu, parfois rouge, n'est vert. Et puis, beaucoup plus le passage à quand il y a maintenant aubergine. Maintenant, on a l'aubergine, on a la bino courgette. Na céleri, tu appelles la tomate na biso, et mbouma. Si tu as une étape, nous avons toxin à la biso. Donc, on a toxin, on a tcharaka, 3 épices, on a tcharaka, feuille de laurier, on a poivre blanc, et puis on a paprika, piment d'eau na biso. On a juste pour nous toxin à malangaï. Bon. C'est ma biso na nchumbu. Just na felo na nya ko skula nyama ba o ba ta ba video na ba evident na skula ya skula nyama bobo sana te ko s'abonner na video na biso to bo sana pete ya ko aimer et puis ya ko partager ngo ba ninga o ba mona kitene chiope ba mona awa to che mungu na biso. Natie feuille de laurier na ngana kati. Et puis natie piment doux. Et puis on a autre poivre blanc. Si ma rechango, il faut tourner nyama na yo. Mais natie ba, mais natie la épice belete hein. Bon mon natie ha. Deux épices à part. Nyama bicho to chama na moto eto. Eto kamena kanyenjo nanga. Siko nazo fungola moto nanga. Tango chine wana moto ko cha moto ele kama kasite. Bon, moi il m'a juste que je toka. Il faut moi au neuf qui t'a soit moi au kiti. Mais on te rejoint en a bien ce soir. Ça fait 10 minutes. Maintenant je n'ai que ça. On m'a vu sur un mot. Ce que j'ai toqué, ce qu'il faut toquer l'ingango. Ce que j'ai fait sur la moto, quand toquer l'ingango la biso. Enfin, j'ai chauffé. Après, il m'a vu sur un gros moment de toqué, tout toquer l'ingango. Moi, dans chaque monde, j'ai un moto bien. Et pour que bon, moi, dans quel moment, ma 4 minutes.
Bomoi ndenge nyama na biso nakalingi yango. Ensuite makalingi yango nazwi matungulu na ngai natie na kati bomoni. Natie matungulu na ngai natie poivron na ngai ya rouge na ya jaune na kati. Bomoi natie poivron na ngai vert na ya rouge na matungulu. Sikoyo ensuite yango mpe mpo ekalinga ebela. Ah bomoni eza céleri na ngai nde natie na kati. Moi natie moto moke mpona matungulu na ngai ebela bien. Parce soki otie moto makasi matungulu na ye ekozika, baepice nyonso otie na kati oyo ekozika. Donc faut tia moto moke. Sikoyo tozobakisa courgette na biso. Sikoyo tozotia tomate na biso tonikaki na ai. Nde sikoyo totie tomate na biso ya mbuma. Nasali na tomate concentré te ya nini tomate ya boîte te. Donc mpona kobandela natie aubergine te, natie courgette na kati ya viande na biso. Na place ya aubergine na change lelo bino mpe esika boza bomeka. Bobosana te kosabone ya mama na bapapa nyonso tu ya Karibu Cuisine ya Lusala Rouge. Bobosana te mpona kosabone. Sikoyo nyama na biso sikoyo etoka. Bomoi natie mai te kaka jus ya légume na ngai nde moto esali mai oyo. So tokangi nzungu na biso etoka bongo tokozonga lisusu ngai na bino awa dans 20 minutes. Bobosana te koaime, bobosana te kopartage video na biso bamama ya Karibu Cuisine. Boaime, bopartage, bosabone. Donc bokende te parce que bomoni nde nasali video natie mai te. Moi totie mungwa. Bomoni nde nyama na biso etoki na tokangi wana na épice na kati ba légume nyonso tu. Tozobalala ngai na bino nzela moko. Na il faut tourner nyama no ezala sure quand que notre tomate na mbuma ebeli kitoko. Tozotia jus na biso tokosaki nango nyama. Ensuite nabakisi mai moke mpe na kati.
Ko nyama na biso ebela donc na 2 minutes tozolongola yango na moto. Nyama na biso ebeli bomoni, nyama na biso siko ebeli tokomoleka na mesa. Donc napesi bino merci mingi ndenge bolandaki video na biso lelo. Baoyo bamonaki te totie courgette na biso na kati ya viande na biso, totie poivron na biso ya vert, totiaki poivron na biso mpe ya rouge, totiaki matungulu, totie ail et puis totie tomate na biso ya mbuma. Ndenge wana lelo tosali viande recette na biso. Bobosana te kosabone, bobosana te koaime, bobosana mpe te kopartage video na biso. Yango wana napesi bino merci et puis napesi bino belle journée na bino surtout bolandaki ngai lelo. Merci, bye bye, à la prochaine vidéo.